Histoire ya Lea Ndaya na papa le ebimi po ekomi na suka. Alors banani babimisi histoire ya Lea Ndaya na papa Alain Mabana. Ezaki likambo moko o ebombamaki pendant longtemps et lelo likambo ya Lea Ndaya na papa Alain Mabana ebimi na poisa. Donc ba vérité ebimi concernant relation amoureuse ya papa Alain na Lea Ndaya. Mbote na balandi nyonso o balandaka Irsil Beauté la TV, bonsoir, bonjour. Ça dépend à l'ère à laquelle Oyo Bokota la biso. Alors, lelo toye na lisolo ya papa Alain na Lea Ndaya. Donc, ba vérité moko eza awa ya somo o tomona kaka papa Alain na Lea Ndaya toye barate eloko nini oyo ebombama na sima ya relation na bango. Alors, lelo vérité nyonso eye kobima kande bombama ki pendant longtemps. Lelo vérité eye kobima. Alors, si vous êtes nouveau na chaîne na biso, vous s'abonner donc ceux zambali boso au tomber na kaka na chaîne na biso, abonne-toi ou s'abonner ou commenter ou liker et ko sala malamu minga. Alors lelo toye na histoire oyo. Pourquoi tu es na histoire oyo penani abimisi histoire ya papa Alain na Lea Ndaya tokoyeba yango kaka awa na Irsil Beauté la TV. Toyebi papa Alain Mabana aza comédien ya mboka na biso, en tout cas aumeli donc na musala na ye aza vraiment une expérience ebele aumeli makasi na musala na ye ba o bayebi papa Alain Mabana abanda théâtre na ye bo mwana donc abanda musala oyo depuis kala etoki komona papa Alain azaki na mwasi na ye bongo azalaki marié mais na minute o papa Alain mwasi na ye akufa déjà mais atika papa Alain na bana mwasa papa Alain auti kokufa na ane oyo utaki koleka mwasi ya papa Alain akufa kitozalaki biso nyonso présent na ba matanga tomona ki même babilili na ba réseaux sociaux etambola ki tomona ki ba vidéo ya mwasi ya papa Alain oyo akufa. Alors papa Alain na minute oyo aza na mwasi te pour mwasi na ye akufa ki donc aza na ye bongo na bana na ye. Et relation ya papa Alain na Lea Ndaya ebanda kala avant mwasi ya papa Alain akufa to ebandi kaka ndenge mwasi ya papa Alain akufi. Alors qui est Lea Ndaya? Mamou Lea Ndaya toyebi biso nyonso Mamou Lea Ndaya asalaka théâtre, Mamou Lea Ndaya aza film moko bien, aza gentil, Mamou Lea Ndaya aza célibataire donc aza vraiment célibataire de luxe. Mamou Lea Ndaya aza na mwana na ye ya mwasi. Alors mwana na ye wana point d'interrogation tokoya kulubila lisolo ya mwana ya papa ya mama Lea Ndaya tokoya kulubila ngo. Alors Lea Ndaya mamu national asala kavomba théâtre na ye aza bongo muluba toyebi très bien. Relation ya Lea Ndaya na papa Alain Mabana eza boye. Tovandaki tolali tolamuki kande makambe bomba makanango te kande ba comédien batonga na bango kaka nde ba comédien bazalaka na bango basongi likambu na bango ebomba makate. En tout cas likambu ya comédien ebomba makanango te. Et tovandaki tolamuki comédien moko abimisi ba audio nyonso o basolaka ye na Lea Ndaya pona papa Alain pona relation na bango. Donc na minute o ndenge eza boye Lea Ndaya na papa Alain babimisi bango déjà na poisa. Donc ba audio ezaki ya somo camarade ya Lea Ndaya atindaki ba audio wana na groupe na bango ya ba WhatsApp. Donc de ba comédien bazaka wana bazalaka na ba ekiri na bango ya ba groupe na bango. Tomonaka o les amis de nani o les amis de nani o tomona groupe musu ezaka ya papa Masumu, tomonaka groupe musu koto ya papa na biso nani o soki président Bodo, tomonaka groupe musu ya papa na bido, tomonaka bazaka vraiment na ba groupe, tomonaka koto groupe ya papa Elombe, tomonaka soki ba groupe belé o ba comédien bazalaka nango. Et pas wapi otomona ki ba message ebimaki na groupe moko songolo ba audio o ebimaki po na makamu ya Gabi tango ya Gabi ataki soki mbongo ya matanga mukie tango bakendaki kozongela mbongo na ya matanga o ya matanga ya Suzi Bantu nyonso na ebimaka kaka na groupe. Ende lelo Lea Ndaya a confiant ki vraiment congolais mo ena comédien moko boye a confiant ki actrice moko boye le roi camarade na ye. Donc azwa ki est vraiment le roi camarade na moi to tanga kombo eza
ezata. Alors soki oyebi le anda ya kangamaka na nani mingi nde koyeba ke fi wana ye wana o le ya kangamaka na ye mingi penza na théâtre to mona le ya kezaka na partout basolaka pe bien na fi yango. Donc moi to tanga kombo na ye awa ezate. Donc ye wana nde le anda atindaki ba audio na ye kande za ko so na mobali na yo takuta lobi na nga bo promettre nga bo a confier camarade na ye azuba message atindeli epa ya camarade na ye camarade ya le anda ya nde ayaki ko bimisa ba message wana na groupe na bango ya WhatsApp selo ba rumeur wana eza information oyo biso tozwi yango toye ko partager na bino. Camarade ya le anda ya yende azuba message wana atindi yango na groupe o ya WhatsApp o ezaki ya bango nyonso o bazaka nango nyonso wana pona abebisa kaka réputation ya moto. Tango atindi na suka nango asali kwa kotindela le anda ya voice po ador selo kwa kotindela le anda ya audio mena groupe po asa lokola ebima lokola ke abosana ki fala tindela le anda ya me atindi yango na groupe bande konanga e créer vraiment désordre na ebiso na minute oyo le anda ya na camarade na wana bazolo bana lisusu te. Donc e créer trouble na ebisi bino bokoki kondima te. Donc babimisi papa Alain na le anda ya na poisa moi si wana bakisi ke nini papa Alain na le anda babanda ko vivre kala tangu mwasi ya papa Alain azalaka malade toyebi mwasi ya papa Alain aumelaki na maladi po akufa. Papa azaki marié mwasi na ye vraiment aumelaki makasi po akufa aumelaki abelaki pendant longtemps abelaki ba cancer abelaki ba maladie mo kaka ebele donc ezwaki ye vraiment temps. Alors papa la souffrir na mwasi wana na ba maladie ko somba ba kisi ba opération kidi mwasi ayaki ko leka kutu voir même na télé pour que asenga lisungi batu basunga ye ba mama na biso basunga batu wana batinda yata na mboka moko be bakende kosala ye opération mais esimba kita lelaki lisungi batu pe oya mawa ndambo bamona na ki basunga ki na bango ye mais batu mususu pe basunga ki ete. Alors esimba ki lisusu te ayaki ko kende opération mais esimba ki te ti mwasi ya papa le ayaki kokufa. Tomona ki ba matanga ndenge lekaki tomona ki makambo nyonso. Do papa le azaka na bana na ye azana ye iye moko masolo ko bima ba audio ko bima ke le anda abanda ko bima na papa Alain kala voir même kutu mwana oyo kaka ya Batista azana ye mwana ya papa Alain. Donc kwa to point d'interrogation émission mobimba yango wana tokolobela yango lobi mikolo ezuya tokolobela émission wana. Alors bandeko na ngai bandeko na nga toyoka nanu to sala nanu ba analyse pona likambo to meka nanu kota la couple oyo le anda na papa Alain Mabana. Est-ce que si réellement vraiment que papa Alain Mabana abimaka na le anda ya solo, est-ce que couple na bango ekozala mabe to ekozala malamu? Poko tala pe boye papa Alain Mabana azaka na lisusu marié te. Papa Alain Mabana azana ye déjà célibataire, moi c'est déjà kufa kala bakabona déjà donc proclama ye déjà célibataire. Ko tala pe koto na ka Alea azana ye marié te, azana ye kaka mama donc azana ye tokolo bakaka azana ye ka fille mère po azana ye marié te, azana ye pe célibataire avec enfant. Papa Alain Mabana bayebani déjà na Léa très bien. Donc bayebani na Léa très bien bandima comme na bongo jouer théâtre leloté en tout cas babanda kala. Donc pour vous dire que Léa ayebi comportement ya papa Alain pe ayebi comportement ya Léa ndaya. Alors ce que ça que relation na bango, relation amoureuse na bango eza ya solo en tout cas ngana kusepela na ngana omona na ngo mabe te. Donc na omona ngo vraiment mabe te na oyeba te lo ni oye kopesa problème place wana eloko nini oye kopesa polémique ce qui papa Alain alingi abala vraiment Léa ndaya. Mamule ya ndaya azalaka na ye vraiment mutu moko ya ba désordre te azana ye penza pe mobulu te. À part lisolo o ya Léa ndaya toyoka ke Léa ndaya banda ko bima na Batista ezali ka moko o erenyaka nango kala pi babota pe mwana esipe esila nango. Donc likambu ya Léa ndaya na Batista ezaki likambo bo eleka nango kutukala e banaka kala eleka nango
concernant les Andaya na Baptiste mutu ayaka vraiment kozongisa lisusu likambango na réseaux sociaux ezaka bongo Gabriel Tumba ya Gabinde ayaka vraiment lisusu na likambo ya les Andaya na Baptiste nde tomonaka émission o ya Gabi asalaka ya les Andaya na Baptiste nde batebele bayeki kotsaka ke les Andaya abota na Baptiste mais batu bayebaki na bango lisusu likambo te bat bayebaka yango te po micro déjà eleka ebele donc likamoko ya kala ou bat bataka kutu kate. Alors les Andaya à part relation ya Baptiste toyoka les Andaya na relation mususu te na bat na bango ba théâtre oyo en tout cas totikala koyoka te likambo ya les Andaya concernant makambo ya mobulu toyoka te. Maintenant lelo soki toyoko yoka papa ale abala les Andaya tokomona mabe wapi papa ale pe mwasi ne banda akufi papa ale nanu toyoke na makambo sute ke oh papa ale bimaka na mwasi moko boye oh papa ale zaka na mwasi moko boye songolo toyoki na nte banda mwasi ne akufi. Alors soki ke papa ale a décidé abala les Andaya mabe eza wapi biso tokomona ngo mabe tokomona ngo mabe te pona ngana omona ngo ezali kamukwa malamu poko mona les Andaya azaka penza calme. Komona mamule Andaya azaka vraiment calme donc les Andaya alingaka ba ventité yango to monaka moko mususu zaki na vidéo moko o esirkilaka bakendaka epa ya mama ni mama ba comédien nyonso bakendaka epa ya mama ni mama pona kuluka ka ndezalaka mwa ba pesa bango ba blo na bango ndenge zalaka ba gratuité na bango ya bonani. Alors to monaka nani les Andaya azaka vraiment na kanda ya Gabi to monaka ke ya Gabi apesi mbote mais les Andaya azwaka mbote na te. Pourquoi? Pour ya Gabi alekaka na internet aloba likambo na ye na Baptiste comme le alingaka na ye buzo bate to monaka penza ke les Andaya aboyaka penza totalement kozwa mbote ya Gabriel Bolembo Tumba que je salue. Ya Gabi je te salue mwana mungala donc moi c'est à mongo umele sikozali to monaki les Andaya aboyaki vraiment kozwa mbote ya Gabriel. Donc pour vous dire que les Andaya ndenga zawana alingaka na ye ba ventite aza fille moko calme ana mwana ye ya mwasi donc azaka na ye vraiment calme alinga ba ventite te kota propriété pe aza donc mpona nga coupe ya papa ale mabana na les Andaya ekozana ngo mabete po ekopese po les Andaya pe aza mutu ya poids papa ale pe aza mutu ya poids donc ekosana ngo mabe moko te to lukate ko créer polémique place polémique ezate donc nga na eko confirmer bino te mais na eko betela bino ka lisolo selo likambango ndenge ezokendela na eko betela bino pe ka lisolo ke source nango ndenge ebimeli de bongo ndenge toyokeli yango de bongo donc ezate ke oh papa ale mabana kutu boye oh papa ale mabana kutu azoke kobala le lelo te eza bongo te ezaki ba audio ole Andaya tindaki muninga na ye nde bapandi ye babimisi yango na groupe na bango tala na moya lelo na ba congolais koma bongo na kilelo basela sumutu audio te kilelo koma so ngo tonga no mutu sala kutuka appel pour tout bato comment bangelo pour ça papel be pour salo enregistrement ça yo yeba mbamo ba salo enregistrement ba enregistrer yo sans yeba donc comment kutana na mutu o solo ne makambo mobali no kutana na fara bo solo li keba pe akoyipe ko selo enregistrement et comment bon mais na comprendre te pourquoi les Andaya abimisa ki ba audio o ba solo ki na papa ale mabana atindeli yango na master na ye amonika ke o master nanga tika na tindela nanga yeba audio ekose eloko te mais master so pas akini na posa ale mabana so pe ndeni to yeba kite ti master ayeko teka les Andaya en tout cas epesa ki passe bandeko nanga epesa passe les Andaya ayoka ki passe zakina posa te likambo na yeba na me bateki ye nde likambo yebani pona nga na mona ngo pe par musu na mona ngo pe amwe makamusu pe esengela pe komela ka bongo lelo nde les Andaya andima kiteka bako bimisa na posa metango bimi pe na posa soki relation ezaki nango sérieux te tango bimi na posa o monte ke zo pesa pe papa ale pe makasi yako officialiser relation wana relation amoureuse na bango soki ezaki nango penza sérieux te mais tango makambo ono se bimi d'autre part papa le pa omona ba commentaire on ese bino ba commentaire nyonso bo commentaire na ba vidéo nyonso totiaka toyebake ekomelaka batu na bango le papa la kotaka bango nyonso ba kotaka oh tosalaki émission mo ya peshanga oh ya sila so bo commenter bo fingie amonango
amona eza lelo nde tosela papa le ba analyse o lelo ko mona pe bo akoti ata mon ba commentaire ba e pousser ka ke bala le anda soki lelo ba théâtre ba comédien mi bale ba balani e ko sa malamu mingi to mona banani ba Naomi to mona Naomi asala théâtre wana ajoa mingi pa Belleville boy to mona Naomi mama munoko mobali na ya bala mobali na ya Roger basala théâtre bango mi bale to mona makambo so ekendaka bongo soki bata théâtre balingani eza pe mabeti balingani bango mibale bazo continuer musala bango et puis babalani eza fierté ya musala bango baozala na compréhension makasi donc baozala compréhensif soki muninga ke ko sala tournage muninga msoye bakete muninga ke sa bakozala vraiment compréhensif bango mibale baozala na bakozala penate ke ona be compréhension inutile te baozala vraiment na compréhension makasi soki deux personnes le quoi leanda tout monde a leanda na papa les même nde ba jouer na scène en tout cas tout monde a vraiment façon ni o lea a incarnaka façon ni o papa la incarnaka ba rôle na e tout monde kango en tout cas et au sala malamu minga na préféré tout souhaiter bango ba meilleur de tout souhaiter bango vraiment le meilleur du monde et tout souhaiter bango penza ba meilleur do ba meilleur tout souhaiter bango ba bala na lelo et koza malamu mingi et koza malamu mingi to bondela pona bango soki vraiment si c'est vrai relation où ya Alain Mabana ponga na confirmer binote na yebisi bino kaka ce qui se passe alors si c'est vrai que relation oyo eza ya solo to bondela pona bango nzamba komisa bango na suka to mona pe papa Alain lelo bala papa la bala po papa la zana jeune papa la kufeli mobali mais akufeli mwasi mais azana jeune eloko moko ezo pekisa ye lisusu bala ezate donc Alain Mabana azana jeune mwasi na ya kufi ye vie etikali vie ezo continuer alors aza jeune azana na bana na ye o ba jeune fille lelo soki papa la le bien bala so bali basi to kwa ba le ya ndaya ezala poa ezala po papa la ko kelinga mwasi a jeune fille te soka décider bala mwasi lokwa bale anda ekota équilibre moko makasi ekozala pena poids eko équilibre lini relation na bango po papa la zana bana ya ba jeune fille komona mama le anda aza mutu pe ya lelo te mama le anda aza mutu mo ya kilo ekopesa pena efficacité na couple na bango bandeko na nga to souhaiter bango ba meilleur to souhaiter bango ba meilleur boya ko commenter te bo finga papa lente en tout cas to féliciter bango to souhaiter bango ba meilleur to bondela pona bango ba bala na po papa le mosa kufa kala a Jésus kende il faut abala le ande ape azape na mobali te abala te il faut abala donc to souhaiter bango kaka ba meilleur tout en tout cas vraiment to bondela pona bango et simba so za relation solo ba komisango tina suka to boyi ekoma o kutule andande bato muso bazolo ba o le ande ayebi maladie o moi sa papa le akufa oui bision to yebi maladie o moi sa papa le akufa kinango alors boya ko loba mabete pona le ande ya boya ko leta le ande ya croate boya ko memisa le ande ya kolote ke o ye mutu asala ki po moi sa le papa kufa moi ça l'a akufa kina maladie na yeto yebi bisonyo alors botika ko memisa le ya nkolo de to memisa ye nkolo te ke o yene mutazaki azaki soki ndenge ni te eza relation mamule aza célibataire papa la soka bimeli ke o le ande ya boyeboy acheli to ya bala na ye le ande ya koboya na ete po aza célibataire ndenga zana komuna papa lebe papa la za mobali mabete batala ka bayebi ya papa la za mobali mabete komuna papa la za mobali kitoko to mona ka mobali mbinga donc le mbinga zore papa la za mobali mbinga to mona ka donc couple ya papa ale na le ya na le ya mabana ngape na somwe papa ale mabana na le ya ndaya tala banzida ya kobenga le ya mabana po soki babalani akokoma le ya mabana kitoko kitoko donc ezarande boyende ezalaka komona ba comédien na biso babala na bango ezara bien boyende matisa musala to mona même na ba Nigeria to mona ba Nigeria nde babala na bango na ba Nigeria bakenda koluka mibala libanda te ba Nigeria babala na ka bango na bango
tomonaka ndenge basalaka nde bakotaka na bascène nde batunaka esala malamu mingi. Alors soki lelo Léa Ndaya abali na ye mpe papa Alain Mabana ekozala nango mabe te mpo na nga na omona na ngango mabe te mpo na ngai. Donc eza nango kaka likambo ya bien, eza nango likambo mabe te eosala vraiment mabe moko te na communauté na biso. Alors soki eza ya solo topesa bango no chance, topesa bango chance eosala bien. Bana papa lesi bakoli na bango baza na bango babebe te ke o mama Léa Ndaya kobanga o te bana na bana obanga bana te. Papa aza na droit à vie, aza na droit osala vie na ye mwasi akufi kala. Papa la tikali aza na droit ya kosala vie na ye. Kotala papa le omonaka suki ya pembe bimi me aza na ye mukolo makasi te. Donc aza na ye mukolo makasi te. Papa la aza jeune, Léa Ndaya aza jeune, baza vraiment bango mibale poa couple na bango ekosimba makasi. Alors wana ezaki bongo analyse na nga na elaki bino concernant cette histoire. Alors si wana te toko continuer toko koba kaka na koyela bino be information o toko yoka kuna toko yela bino lisusu. Si c'est la première fois que vous visitez chaîne Nabiso, quand vous avez bino bo s'abonner kana ko sepela vraiment au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sala malamu mingi. Et puis sans oublier ou appuyer la cloche de notification pour que prochainement tant que vous avez vidéo Nabiso et comme la yo directement dans message. Alors je vous aime beaucoup. Coucou à tous les beauté love et bienvenue chez Ursule Botelwa TV. Ceux qui olingaka papa Alain Mabana, ceux qui olingaka Léa Ndaya, en tout cas tia j'aime na yo tika mo liloba pona bango ekosala malamu mingi. Ceux qui vraiment olingaka Léa Ndaya, ceux qui olingi penza Léa Ndaya bala ceux qui olingi penza papa Alain Mabana a bala Léa Ndaya tika mwa liloba wana ekosala malamu mingi. Maloba na biso nyonso otoko makawana to bosana teke batanga kayango. Alors toko maloba ya bien oyo ekosala baninga bien et c'était toko maloba ya pasi oyo ekosala baninga pasi. Donc soko munyo ko commenter te otiki na place ko maloba moko ya mabe oyo ekosala Léa Ndaya pasi ekosala mingi penza te. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Bisous, bye.